Cop kasi cop ango etambola bien te po tozo souffrir. O eza musala na ngati ngaza maître ouvrier. Ko misala ezate tozo mona moyen to sala ya tengo ko mutambusa bilamba. Bongo ba jeune tozo ya. Ata biso eleki biso bongo ba oya ba ko sala te. Faut ba sala. Ezate kaka o ye majorité ye kaka fa sala. Ata age comme ki mukola ope mate. Fa sala kaka. Po ye ndazane mayela mukoleka Kongo mobimba. Eza bongo te pour nanga na sangi papa Fatia pour alonga entourage wana eza mabe ba sélectionner te que non pour na yo no leki ba ninga nyonso ba sélectionner parce que obila makasi ba o ba remanier bango ba zongi lisu non. Bonjour, bonsoir, très cher internet, chaîne YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Naneng, pour cette confiance. Il y a Talabiso toujours, Kaka Neng, surtout tout le monde a émission autour de la bino Neng, Botalango, et commentaire, on a vu surtout ça, bien ma casse, vous continuez toujours, bon, cause la peine bien. Et puis, dans 5 ans, vraiment, il faut s'abonner massivement au la cloche à notification, comme ça, qu'on a peine à l'alarme partout, cause là. Émission qui toko découverte qui toko et on recommandera malama ko j'aime nabino tant comme il y a pas comment partager il y a aimer il y a commenter et qu'on appelle malaming avec votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 1414 et puis na si ma caméra na zana artiste Coco Safou donc pour la belle image bozomo on a vraiment un grand merci à vous et si que na ba internaute na biso surtout de la ba noka chaîne zanga ya yo et puis biso nyonso il faut ko ibandengni ko partager ko liker et ko la peine bien voilà le lot vraiment tokiti tozotambola bongo vers ville province à Kinshasa pour na ka ko lobela bongo gouvernement oyo euti kobima il y a Sika 2024 na deuxième mandat il y a excellence et monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo na chef na ya gouvernement maman na biso Judith nenge autaki kobimisa bongo gouvernement ya Sika ba ministre Sika tomoni bango et puis ba oyo ba zalaka ba sala déjà baza tellement ebelé ba rebanele les sous ba topé ba zongi na bango les sous bazo sala bongo na mandat pe ya maman na biso Judith, maman Judith, première ministre, et puis il y a Esther Ozali qui ça vraiment histoire, ils appellent histoire. Na Mboka la biso Congo, comme on a bongo, c'est la toute première fois en République démocratique du Congo, tous bongo ministre, il y a maman. Ministre maman, ils ont vraiment histoire, histoire parce que c'est total depuis 1960, tous à la papa par na ensemble. L'Assemblée nationale et puis toye koto ya ba ministre mususu ya ba CCCC ezala kaka ezala pena ba la basime koto ya chef du gouvernement comme premier ministre ezala toujours bana mibali mais 2024 na deuxième mandat ya Fachi toza bongo na maman na biso Judith Tuluka alors to comme on a les susu ba ministre on est na bino kaka na début ba ministre o ba sala bango pe susu ba zongi pe kaka ya Sika baza muke ba koki ata 10 Maman Masobele makambo bandi toyoka sikoyo réaction ya peuple congolais est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas asepeli nango toté biso lokola ba pantisango telo ba kaka toujours to kotaka bango na banda ko na miki banda ko na bino botala ngo deva ba itando ike boyo kaka ndenge ezalaka vraiment ekozala pena malamu mingi vraiment na ko senga na bino tango moni bena émission kitoko boye micro balader boye d'abord il faut ko partager en donc ko partager ko liker et toza na page Facebook toza na Instagram en tout cas ekozala pena malamu mingi merci beaucoup tokoti est-ce que gouvernement oyo pesa na kombo ba ko pesa yango pe kombo toté toyoka Mela ya peuple congolais. Merci, on se touche juste après. Merci. Mais la toute première fois, dans la République démocratique du Congo, et toujours bon, premier ministre, il y a Moissi. Donc il y a Moissi, il faut valoriser pe maman et car alors na gouvernement alors est-ce qu'il y a différence des alliés alors population est mutu peuple azaka bongo na makamuna ya lobara kaka yango to kiti sur le terrain totalement bongo na ville province à Kinshasa pour que tout cela na population
réaction na bango non pas réaction mais ndenge ba moni bongo gouvernement ya sika ya maman na biso Judith Sinamwe donc notre première ministre donc actuelle to sur la skona population toyeba ndenge ba bimisi ba ministre na biso wana est-ce que la population est d'accord nango ou pas merci dans sur la kana bayaya ndenge zalaka dans sur na mon frère nanga telemi na sur na vraiment ekozala malon mingi bonjour frère. Ah bonjour grand journaliste. Merci bien comment nani comment nanga Joël. Papa Joël merci en tout cas koka moite ndenge to bengi yo c'est micro baladeur to sur l'état que ba Kongomani parce que Rwanda azate yo za M23 Teya na mona mboka donc na mona mboka donc voilà merci bien obi que gouvernement et uti kobima ya maman la biso Judith vous avez déjà mon colo est-ce que tant mona ki ba nomination wana ya ba ministre uti ma la gouvernement o ya sika o ya maman la biso Judith sinon me mona moi so asimbi bongo makambu ko vanda liboso ya ba itando ikie to pe na ba radio na biso tango yoka ki liste wana bimaki tant que mona mboka mona ki yango d'abord nini. Bon en tout cas merci beaucoup les grands journalistes comme les makambo mboka biso nyo sozana maloba les premiers années to sali confiance na choix ya premier ministre donc les choix ya chef de l'état mais esengo na biso eza nini o nyoso babimi basala musala pour population se retrouver kombo etali biso te musala nde bon nyoso bazalaki o nyoso bakoti tozona posa to mona musala population se retrouver population ezolela toyebi ke na terrain yo moko yebi na terrain awa population ezolela donc esengo na biso kozala nini peu importe kombo basala musala pour eza mandat suka chef de l'état ba pesa e honneur donc les plus importants yango wana donc ba ministre oyo batie donc peuple congolais a pesi bango chance basala mais sikoyo tant que mwana mboka pe est-ce que différence ezali tout ça na ba ministre ba ote bongo koleka na mandat ya papa na biso ka toujours été Tshisekedi outi koleka pardon koleka bongo na série ya Kabila fils et puis na tango papa na biso son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenga azwa ki gouvernement no mona ki on une différence ezali te pona biso a vie eza simple donc batu oyo balekaki na mandat ya nani ya Félix ya nani ya Kabila le fils na o bazana nini population ezo continuer kolela posa na biso eza nini bango ba se mettre au travail pour biso bito se retrouver yo moni yo za muto a terrain yo zo mona ni population ezolela donc posa na biso eza nini to na posa ya kombote to ye baton ministre nani za te to na posa musala esalima donc o azalaki a remplacer moninga il faut azala conscient que bato bazo nyokwama asala musala ayebaki lobi akozala te kombo na etikala to betali solo ke no asala ki musala ya bien en tout cas avinda biso ya population za bongo soko tambusi miko awa partout okomona ke posa ya bato ezate bayeba soki mboso to nani te bazana posa musala ezo salema na ba ministère nyonso ba nommer bato musala salema posa na biso yango wana. Choix ya maman la biso excuse choix ya maman la biso ministre Judith choix est normal. Bon à vrai dire maman Judith to yebi été personnellement wana mboko yo ah to yebi été solo ya to yebi été mais pour ça na biso za nini to mona ke ba nommer ye azana confiance à chef de l'état mais asala ndi musala le plus important yango wana to na posa to yeba été to yeba ye pour ces années asala musala bato ba se retrouver tozana bana wa bazo tanga na pasi tozana posa musala nde salema conscience et utalikolo et kitana se azu déjà primature ça veut dire le chef du gouvernement c'est qu'il y a une autorité à quoi imposer autorité wana pour na nini bato nyoso bazana se ba se retrouver basala musala bazwa conscience le plus important yango wana les grands journalistes yo ngana yebi yo zaka pona biso mais le plus important il faut yebisaka bato wana mingi yo kotaka na ba conférence na bango population azana posa ya yeba komba mutu te azana posa musala soko koti osali musala to kopesa o lukumu ozwa longonya c'est tout ça. Okay, c'est tout. Merci bien Wokindenge papa Nshaucho ba mandat l'état pe silaka. Ah oui, 5 ans c'est pas beaucoup. Ils ont beaucoup té, ils ont belleté. Bango mingi bakenda kuna so akei il faut régler ma famille, makambo nini, makambo bongo banini mais c'est pas ça. Bazana autorité on a kopesa honneur. Donc honneur on ezaki mandat l'été sili après azongi na ndaku et puis comment on etikali kotanga mana babalabala. C'est ça. Donc tozana posa ya musala
mande kosila nango okozonga na ndako na chômage mais musala nde bino population ne bopesa rapena ba gouvernement akombo ne to mona bo gouvernement warrior ba jalelo bo bengaka c'est on a bopesi comme modèle on a ba bandite te to ebike to kopesa ngo kombo nyoso bo musala na terrain monani te tozo kena deuxième mandat ya président mais musala monani te pas si zo continuer kokola ozomona to moni musala te l'inutile to ba kopesa ba kombo les plus déportés zanini président soka koyoka message oyo asala nini soit ba ministre na soit nommé commandant chef du gouvernement madame Judith bazo conscience pas travailler à l'aisement pas satisfaire population mboko eza ya biso nyoso tout biso se faut de monde abola munango donc les plus importants yango wana toko pesa bango kombo gouvernement warrior gouvernement gaulois makamona surtout pona nini théâtre bazo kota na politique eza ba biloko biso de vivanga na bande ba musique yango wana mais bango bazana do kota na makambo wana ti il faut baza la conscient c'est qu'il va travailler pour se retrouver. Merci beaucoup à la population, toujours à bonne chance. Na pena frère nanga pe to solo na ka population pe toujours bonne chance ko ba neni ya ko sunga vraiment mboka na biso ko za pena malamu non ke loka ba to place wana ko za mo ko tena libenga to pe ko sala so mamo pour que ba o kiza place wana te pona ko lobela famille na non pona ko lobela ndé peuple congolais nation ya mboka ko za pena malamu ko tombola toujours drapeau ya mboka na biso Congo et ko za pena malamu tant to sala ndenge elongo bani nzambe pe akopambola mbote chef mbote ndeko na ngai comment on est papa. Je m'appelle M. Richard. Ok, merci beaucoup M. Richard. En tout cas, tu quittes vraiment moi dérangement moké na terrain car on a ngezalaka et gouvernement na biso ya Sikao ebimi ya maman na biso Judith Sinam donc mbala liboso na mboka na biso Congo toza ministre ya mwana mwasi depuis Congo banda ti lelo bana mibali bana mbemele tu comme on a lelo 2024 na na deuxième mandat à président son excellence mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo de Molibongo mona moi ça bimi pewa d'abord avant la côté la moto na tant mona na nous batina chef à gouvernement maman lokola Judith Sinamo et ça la connaît non na part na vraiment attaqué congolais ça la bien ma casse parce que comme maman na tête ya gouvernement ya république lokola démocratique du Congo et ça l'a bien parce que nabi ke ba maman bazana mutima moko ya malamu azana mutima ya kosala quelque chose nga na part nga merci vraiment président de la république bravo parce que asali choix moko ya bien parce que ko tia maman na tête ya gouvernement et ça vraiment eloko moko ya bien makasi vraiment na part nga na ngoko ko ba non premier choix asali non choix moko ya bien. OK, merci beaucoup. Maintenant gouvernement ya maman na biso Judith babi ba ministre babimi tango yokaki yango na betando iketo pe na ba radio esala ko neni bon esalenga ça dit ba ministre oyo babimi take mwana mboka Kongo mani tango zoka na matoi kingande parce que mwana tanga ba komona bongo eza pena eza respecté parce que baza batumoka ba likolo malike biso média to kota ka to lobaka partout ka nanga ezala tango yokaki yango esala ko neni non esalenga bien premièrement esalenga bien take congolais Aidez-moi moukier parce que tu souffrir. Bazo vraiment conscience oh ba pesi ba poste wana ba ministère ba journée bazo conscience que non ba congolais ba souffrir. Chef de l'état a vraiment part ya ba congolais disons en général tout entier ba congolais tout partout na est et partout ba congolais tout ba souffrir. Ba to ba wana ba sala pone ba intérêt na bango te. Basala pona ba intérêt ba peuple congolais. Vous avez le mot très capital donc ta la pena caméra. Oui, basala pona ba intérêt ba peuple congolais. Parce que ndé toza ba congolais biso nyonso. Basala ka pona bango te. Basala peke non pona ba peke non biso na bango to apena mabumu oyo ka nzala. Tant ya che carton ya loso bien carton ya poisson, ba peke congolais moko pas na besoin ko check carton ya poisson na quand congélateur na. Et ça ka te ke pona bango. Chef de l'État a poni a sali choix biso pe ba congolais to se paye na choix chef de l'État parce que toute autorité vient de dire bango pe bato ba tchewana ezalaka pona bango te batala pe ke non nde makambo ekendele bandeko na est ba souffrir ya dégâts olala boye maman bebele biso pe na bakinya ba ya ba bosser ba petit ba ya ba bosser mona ba jeune mo la miki na tongo azuma ma papa ba santé comme que était c'est pas facile
donc batia pona basala pona biso pe ba congolais to bénéficier ki mamona keno moto na mutazu mondambu na ye obimaka na tongo ose trouver na mwa mukie comprendre ezala ka teke batoka ka yango bachaka onte wana vraiment to boy IGF alandela bango tina suka wana vraiment na kolo bageloko wana. OK, merci bien. Kotala sikoyo gouvernement ya Sama Lokonde et Utebo Kolika, excellence premier ministre honoraire Sama Lokonde, gouvernement Tugolika, et puis quelques têtes bango pe bazongi kaka. Sikoyo différence ezali. Conseil nyoko ko pesa na ba o ba rebandeli lisusu ba o ba regagner lisusu ba poste na bango. Conseil nyoko pesa bango take Kongomani. Bon, conseil nyoko pesa take Congolais. Omoni ils ont chance, ils ont faculté chance, ils ont le droit de betara football quoi. Sélection, coach aye a sélectionné. Moi na moko ba bwila ma match na entraînement, ba sélectionné OK beti. Ba sélectionné te que non pour na yo no l'équipe ba ninga nyonso. Ba sélectionné parce que bwila ma casse. Ba o ba remanier bango ba zongi lisusu. Chef de l'état pesi bango confiance. Ba biser confiance à chef de l'état té. Biso pe ba congolais, te pesi bango confiance. Ils ont te que tellement yo bazongi so yo noza excellence koleka baninga nyonso te bapesi yo chance wana po osala susu bolamu oyo yo salaki na mandat ya liboso o continue kosala yango na mandat chef de l'état basonga chef de l'état ezalaka te que non tolekaka tout le temps basonga nde chef de l'état. OK, merci beaucoup Kosonga chef de l'état Kozarabia Kosonga peuple congolais Kozambongo tete na libenga na yo Kozambongo te osala ba mamsoni to manumono na ba boîte non sala musala na mboka Congo ndenge vraiment isengeli ndenge longo bani parce que 5 ans eza mingi te bato ka bati wana et bango peka ba boyaka. Alors force na souci ya peuple congolais c'est très important parce que yo moko za congolais bana na bino ba za pe ba congolais alors kozala ba parti prêté kozala vraiment malamingité. Merci beaucoup donc to tambolaka awa pour toute la population. Et tous les 4 ans il y a vu professeur Kinshasa pour na ya gouvernement Judith en tout cas ba chance belé côté ozali et puis ba tombelo toujours mosala malamu et ko zapina bema soki tout ça on a ndenge elongo bani. Merci on se touche juste après. Merci. OK, merci bien. Na même nous tout tambola toujours tout tambola vraiment pour na recevoir la peuple congolais population kini quoi. Donc mais est-ce que ça parti te que no ba kinois tu peux pas casser tu peux anani non pour le peuple congolais donc voilà car ndenge zalaka et na moni pe fa na awa to cela vraiment maman itali gouvernement o uti masika ya maman abiso Judith en tout cas ko za fena malamu mingi na ndenge ba moni susu ba papa na biso na ba excellence ba ministre o ba tie wana na ba poste là bon est-ce que peuple congolais a convaincu ou pas de bango kana population ndenge parce que biso ne to ko sa bango na ndaka ba konti vraiment mbote chef les journalistes. Comment on est papa? Comment Igor? Papa Igor, merci bien. Tout le monde est que moi Namboka, te jio Nanzela, neka na uta ko ba bongo na débit ya lisolo. Gouvernement ya d'abord koyo kana nous premier ministre ezala bongo mwana mwasi maliboso na mboka biso Congo et ça que ndengeni. C'est un bien plaisir ma partenaire na Congo notre mon ministre moi c'était. C'est la première fois mon ministre moi aussi parce que de femme à moi tout mi bal basé le côté to bikino moi aussi ezala mabete. Ba basaki nini? Osaka mibali basé le côté. Ah? Basé le côté tout mi mwana moi selon ameka. Kosala momola mo pe ba osenga. OK. Merci parce que gouvernement maman monsieur Judith. Oh to bima mona onde. Gouvernement Judith boyongo te malamu. Afungola misu. Na poza bibi afungola misu. Tuwe komi nini? Ya sote ba mokobone na mutu. Toza na esprit bana mboka balingi nini? Toli po nini? Poza fezi c'est oza mandat de mandat de sukongo. Il faut ça malamu. Aozo na pouvoir ata les choses dans souté. Ah? Ata les choses dans souté parce que oh non ça c'est l'élection dans souté. Et les choses dans souté to bo ndenge na machine. Bato boyango. Avec la machine les gagner. Oh, il est là pour les bagnoles makasi na vie. Tant aussi pour solo après c'est bon c'est fini. Tu veux souté? Maintenant que moi na mboka yo zo mona neni ko mona suba ministre ba sala ikala bazongi pe listu mona mboka zo mona ngondengeni. Na lobili kamde kozonga kamde mo kozonga ya mabete mutu mabe bakimaka ite mutu ata ndoki aza mona ozala na ye oye mabe na ye sosa mabe kele bloqué ye poza ate kisekedi ate kisekedi poza Félix biso auto de mana na marti tu avec bisuku ne na marti abari nini avant le maman a dit tout a travaillé pour le peuple
Nathan aussi ba ministère ya sika président aux autorités ko ta président mo olem la olem sa ba camarade de massa aux mo ko pour citoyen ya numéro 1 na dans la collaboration et le premier ministère dans l'esprit va te au moins dans ça ba au lycée sauf dans ça ba tout bloqué maintenant pour papa Nabiso président Nabiso ya sika Assemblée nationale VK Vital Kamerhe qui je sali à passa poste là qui toko pona ya poste là aussi et dingai nebi to bani azu yango poza poste eli kamte to bi kamera da liso RDC to bi abeta carte mboka to bi AZ na miso à tous les Congolais à la politique AZ to asuba batakala te politique to la AZ pe Congolais na pouvoir voter to fani kimia au moins ni marche ba je ba to mokate mais ba politique so va ba to fana sui so tout ka ba se ba muzo ba sala kala wana tout ka marche ezalate tout ça na pepe ana ko vandiquer tout ça ba ko so je passe to va voter AGK to na to botibana si un jour AG muzo no sala te na mima il y a 5 à 22 non bula moi mke moi ça c'est 4000 fois bon elle va l'aider donc bouli 4 tiers 4 tiers au moins 4 tiers à 22 semaines aussi non bon mais maintenant à quoi colia aussi au 80 000 francs congolais bon na moka na mo mais soko pandika be okene na et si au moins aussi bon et si mbala moko mboka ya bongo te il faut atoyebi ke neseleka faut fati te de sekedi et pourtant fati beton ata bitomotobi AZ et ata bunda bitimo biso total total mama ileka na mboka ata pouvoir ya nzambe ya menace parce que eza na to histoire ya Egypte banyoka maka fati abunda soko na miso photo ata rigueur ata camarade ata rigueur ata pour citoyen RDC abanga mutu moko te ata mokonzi ndete nga pouvoir so pengo tangai na mito nena nasani no sala o amel na kangi na kile to ba travailler pour ministre travailler ta on pouvoir travailler Ok. Merci patron, en tout cas ça allait bien. Voilà, bon, qui n'est qu'un peuple congolais bazoloba, donc peuple congolais bazoloba. En tout cas, biso tozo pesa kaka bonne chance na maman na biso Judith, maman Judith en tout cas bonne chance. Mais si ko to boy ezala jalelo to boy ezala ba warrior to boy ezani ezala ne pena zo bundela ne bana moka ba kongomani ko zapena malamu min ko zoka mongo te ko tsala libenga na yo o sala soki bani so bani te ba tio place ora pona bundela bana moka et puis ils appellent avantage na yo et c'est aussi bana moka ba ndimio déjà en tout cas et ko zala pena malamu mingi. Merci beaucoup de to saka to tambola to so bon la population bino bozo mona population et puis donc na peuple congolais to le peuple congolais peuple congolais na ndenge gouvernement ya biso ya sécurité ko bima peuple congolais bazolo ba ndenge nini pe bazomona ndenge nini est-ce que j'ai ko changer ou pas babika ka toujours liste le kola liste ndenge za la merci tout juste après merci soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo misale voilà ndé aloba na bino loka to tambola vraiment na ville province à Kinshasa ko solo karana peuple congolais à propos ya gouvernement sikanenge bimi to ebike ba misusu bazara na ma ba kamuna bango moko quelque part ba misusu baza na bolamu pe parce que balobaka mutawa waza bolamu ebele vraiment azala raté kaka nzambe moko mutu pas ala mabena alors population de peuple congolais et après qu'on faire sortir liste ya gouvernement si mais bon pas ya maman na biso Judith
peuple congolais amonaki yango ndenge nini na bakombo oyo bango bayokaki bongo na baetando eke est-ce que baza satisfait ou pas yango totambo tosola bango bongo mpena na population ekozala malamu c'est leur réaction na bango tokoyoka yango bino boyoka yango na baetando eke ekozala mpena malamu mingi na apena papa na biso awa tosola mpe ekozala bien mbote papa mbote comment est papa ingénieur wetima wete nzambe ya placement oyo partout bayebi quoi obongisi monene na batélévision quoi. Ouais. Merci beaucoup ingénieur. Non motuna nga liboso ezake d'abord bino boza ba papa topé ba kulutu mbala liboso na mboka na biso Congo et tozo bongo chef du gouvernement ya mwasi. Ezala kaka presque bana mibali. Surtout bani na ba Lumumba, tokiti na ba Chombe que personnel tokiti ti pa ya ba Tshisekedi Tshilombo personnel te pa ba Bruno Tshibala ba matata ponyo bana mibali. Siko tango vandaki na ndaku olandaki na baetando ekie oyokaki nomination ya excellence premier ministre Mama Judith ezalaki ndenge netaki papa bon ngai pour moi personnellement na monengo mabete parce que basi na mboka na biso basi ya maele bali basi ya bali parce que les musu bataki pe mibali musu basalaki sika basali musala malamu te et pour nga ko na osenga ke ne batie mwasi eza bien po soka sali musala kitoko donc ezaki à corriger mibali wana et ça bien donc pour nga vraiment pour nga moi maman na biso asala musala bien et c'est plus ça batu quoi on est ça malamu makasi. Merci bien. Liste ya ba ministre oyo baza nominé na 2024 na deuxième mandat ya président Fachi. Nga vraiment liste wana na na sengo na ngote pour nani après tout na mboka na biso batamale basé belé na rolo ba mais on dirait ba osalaka boy balongoli o risiko yo batie sune sika musu est-ce que batu musu ba ko sala ba jeune o ba simi sala ba si ba classe plutôt ba ko sala te kaka bango kaka o alongo asili apesi noko na ya alongo asili sa apesi mwana ya na ba na sengo na ngote na nga ba na sengo na ngote mais etike na congolais donc total la sala musani malamu et c'est plus ça biso to bete mo maboko mais so basala musala kaka o ba to sala mbaleleki mabe wana mba on est pas cher. C'est parce que tu as soit moi différence il y a gouvernement il y a mandat utabongo koleka il y a président na biso régime il y a Kabila fils et puis na régime il y a Fachi la première mandat na moment ya Kabila na moment siko ya Fachi parce que deuxième mandat au gouvernement na babandi te oui bon premier mandat ya Fachi na olobake asalaki pena musala pe tombaki asali pena musala parce que écoutez biso ba confinement ma belé hein à travers qui muké mais sur 10 aneka na 4h30 bonanga wananga salonga quoi parce que to ya passe matisu makasi je sais pas ce que biso ba mona ngote ndeti biso ba électronicien boy ma mouvement ezo qui est parce que biso mbongo biso mona mbongo so ba fonctionner ba futa ma bien que fonctionnaire a foutu ma bien, on a qui misala peso ya vraiment ninge sengeli mais en tout cas ngala mona ngana elogote na mona ngabele elogote mais na linga Fati bingi mais en tout cas bon hier bato peut-être ozo sana bango vi musala qui malamu te donc pas saison ngala c'est ngala quand ça n'est outil biloko nyos te mati ba mère bazole na ba palin mbongo to tinge ko kasute donc nous sommes ba mère douane de pesa quoi mais en tout cas Moussala donc il y a sur 10 à 4h30. Voilà c'est long quoi. Merci bien pour ton cabane ingénieur parce que vous êtes en plein service. Qu'est-ce qu'on a Assen, l'Assemblée nationale, président VK Vital Kamerhe le pacificateur et moi lui que je salue à pas ça. Na poste ya président de l'Assemblée nationale. Et moi qui on est. Et il côté na beta ngodada. Côté na beta ngodada, côté na bena atambusa ngo bien. Il y a une poste wana esenga mingi akene nango bena kitoko la place voilà vous êtes d'accord ouais avion on a linga trop na linga vraiment trop donc apesi mbote quoi. Merci donc tout ça car toujours ba Congomani et ça vraiment malamingi qui bongo réaction ya peuple congolais ndenga zo ba selo gouvernement na biso ya sika oyo na habité ya on so ba ezala vraiment ba comboter no gouvernement warrior jalelo noni ezala plein ndenga on a mais d'abord ko servir peuple congolais et ko zala pena malamingi. Merci beaucoup, c'est tout juste après. Merci.
que voilà nde alobi ala mino kaka toza toujours na bakongomani namoni mpe papa na biso mpe akopelaka na ye bonjour frère. Bonjour. Comment on a tatu kabasele. Ah donc muluba naza muluba kati naza muluba ma mbujimai ya kati pena ya mbujimai pena namoni cop kaka cop kasi cop yango etambola bien te po tozo souffrir oyo eza mosala na nga te nga aza maître ouvrier ko misala eza te tozomona moye tosala ya te ngo komotambwisa bilamba tozosenga na mokonzi ya mboka aya misala eya biso tosala biso ba jeune to souffrir et puis mboka ngo ezaka te ba ya bango na bango ba longola balongoli oyo na défense ba che oyo côté pena place nga on ba ki motuna na ngai voilà ce que to eli pena mingi bela to sola kaka ndenge za la gouvernement ya mama na biso Judith o ninga bimisi ba ministre mona onde na monyango ezala ngo bango na bango mo kaka bango na bango mo kaka balongoli oyo place bazi oyo place ba che balongoli oyo place ba che muko kongongo bango gamba ndo sala ba jeune ba ko sala te ba jeune ba yebo tanga te ba yebo koma te ya ngwana nga no senga pour papa Fatia ce qui a linga réussir entourage ou les entourage ya mabe et puis tozali ku na moi MP moi souffre l'aguier azalaka raïs banda ye remplaçant to komi ko souffrir et le dollar ezaki na 91 lele komi na ba 300 000 siko biso tomonaka dollar te totambolaka boye tokovivre ndenge nini bandako bato tofutelaka famille mpe totala yo sikoyo yo ozosala te mpo bino bozosala kaka gouvernement ekomi lokola Congo ekomi ya bango balongoli oyo bazwi oyo bache bachange place bazwi oyo bache bongo bagene tozoya ata biso eleki biso bongo baoya bakoki kosala te fo basala eza te kaka o ye majorité ye kaka fasala ata age ekomi kimukola opema te fasalaka kaka mpo ye nto aza ne mayele ya mokoleka Kongo mobimba eza bongo te mpo na ngai nasengi papa Fatia mpo alonga entourage wana eza mabe ezolinga eshue ese ye eza d'accord te na gouvernement ya mama Judith naza nango d'accord te epuis kulobi makambo namonaki ya soni ministre oyo ya jeunesse na otala ngo na pareil balakse wana eza tokolobela ngo te donc wana eza babiloko moko yebikaka parce que eza télévision vie privée ya moto balobela ngo te la télévision maintenant je cop ezokende kasi nini nango bakasi nini mpo pasi ezali soki bato bazofutama bazwa mbongo biso te kaka soki bato bazwa mbongo te totekela banani mpo mboka ngo ekitaka te kaka emataka biloko emataka kaka tozokende wapi papa Pakisekedi force ozali papa Fati na vota yo ema na koma nzambe afumuki mbangu na vota yo na yebi yo ozali congolais d'origine salama bana Congo batelemoka kasi na loto betiloka ndoto mokolo fumuki mbangu olamuza so biso nyonso na likambo moko tokomi social po congolais za ennemi congolais tosambelaka koleka bapaye ebele biso kaka mpe tozwaka ligengi tozwaka souffrance kolela na kolela non moko tocomprendre toza na nzambe na so nzambe afumuki mbangu so totomboli ye parce que omona bolingo misala mibeko ekosalama. Ok, merci beaucoup bolingo mibeko misala esika ekosala. Merci beaucoup tozosionné kaka vers 4 quoi ya ville province de Kinshasa ninga totambola pour que kosola bongona peuple congolais c'est le gouvernement abiso ninga uti kobima donc il y a des gens bah peut sa bonne chance il y a des gens aussi baza d'accord na ngote bah oui toza la démocratie pemo démocratie faut baloba oyo bango bazomona et puis koloba oyo bazo pesa ba conseil ndenge nini makombo ekoki ko tambola vraiment la gouvernement la biso ya sika oyo ekoza pena. Merci beaucoup, c'est suffisant prêt. Merci. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessings. Donc voilà cher internet YouTube ya biso podcast en tout cas un grand merci à vous na même la débit na confiance bozo pesa biso toujours et puis moi na bisala moi na musala na bino azo continuer ka toujours ko kende psycho nyoso zo tinda ye hein otubolingi ke non fona sabo yango pe wata kini 24 sala voilà lokola eza masolo ya gouvernement 2024 ya mama na biso Judith
Tuluka aza bongo premier ministre na mboka na biso Congo, c'est la toute première fois nde na bele mnoka na début to uti pe libanda la photo kota pe bakati ko yoka pe ba Congo mani misu bazana bakati ndenge na ye ko sola pena papa na biso. D'abord merci na ndenge ayambe biso pour que to sola na ye makambango e ko zala pena malamu mingi. Merci bonjour papa. Mbote papa na ngai. Comment nani papa? Comment na ngai zali fils Mvutu Kalemba. Mwana ya réponse alemba na de l'autre côté. Ah wali wala sanini wana. Kasi te fils eza mwana ti. Mvutu eza réponse Kalemba alemba na de l'autre côté. OK. Merci beaucoup papa fils te ko tala otopi to kotipe awa na esika na yo mingi kolobela vraiment gouvernement la biso oyo uti kobima awa na 2024 awa d'abord tokoki kozonga na mwa mokie kobanda na ba régime oyo euti koleka bakala régime Rabila Kabila oui régime na ye kode kotala gouvernement pourquoi ezuit temps ya korumela boy. OK gouvernement kobima lango ezala vraiment tenté là taki mo na mboka mayele nini basali biso place wana. Bon na éviter parce que loko ezana no ya passe na gouvernement na tango ya kala au monde à partir zaki moko MPR ezaki na moi puissant opposant nango ozomona ke IDPS abana ko tia moi mulunge. Mais les autres comment na plusieurs partis politiques ba parti politique comment ebelé le ba parti politique comment ebelé chef de l'état comment dépendre ming na ba parti politique azo dépendre na ba regroupement donc yango zomona pouvoir et comme le boy avant on se décider il faut benga nanu ba collaborateur na yo ba parti politique o ba pesa ki yo chance ya ko travailler pour me ka kovanda na ba réunion boy ba nanu ndeni bo sala partage donc pouvoir et comme le partage pouvoir ya mboka na biso comme partage et comme le gâteau il faut e kabwana ndamo mais mokonza mboka ko zwa ka décision ba moko te na ki dictateur boye donc pour nga d'abord ce qui gouvernement et umeli mingi nano pona kobima eza poza ko négocier nano ba yeba ndenge nini ba ko maîtriser po eza kamara moko eza blague te po soki bazola mana feti ata yo moleki nzelo za ke vite to koya pe na oyeba pe balamba soso bazola manini mais secret wana ya kokabula pouvoir ya mboka ezaka facilité pour yo population yeba makamni bazokanga kuna donc baswana kapé bazaba débat pour mona pe oyo wana alobi ngai vraiment place bo pesinga na lingango te nga fo bobongisila nga boye o mona pe batiki nano to raisonner nano donc pona ngai na yebi ke ezaki facilité pour ba misa gouvernement pour eza débat ata bible zo ba kamba tumba ba yokante ba otamula nzela monte donc ba yokani nano te yango esengena no ke gouvernement bimate ta ba moni ke batie makamnyo sa mais ba bongisi yango dans le calme ya moni ba bimisi gouvernement bon malheureusement toko juger bango na eloko nano te pona ba salité pona na ba salité toko juger bango na eloko te mais onga na yebi depuis nga na botami bana ane 80 tsina sikoyo ba gouvernement onga na mondia na kata misu na nga bon na tana nga pena na mona nga gouvernement moko malamu nano oya esepeli sa population congolaise te nga pena na part na nga o gouvernement bimi d'abord un gouvernement mboka na miso ebimi ba mboka mososo gouvernement bimi zo sentir motunyo sa na joie ane sengo mais biso ce gouvernement so ke bimi au mona bato musu ba sepela bango te au mona ka ndambo ba sepeleza ka ata musu bato baza ba parti puis ya ba ministre wana ya ba président tout cela mais population de type gouvernement bimaki yebisanga wapi na ba balabala bato abimi ouais bato ba sauter na bango te elingo laksa ke ba déception les cas trop na mboka na biso yang moni esengo ici la biso déjà tozo vivre ka lokola bana deuxième bureau troisième bureau mais total ka eza mama nzambe te makambo nde bango ba konti baza mitema malamu. OK donc eza makambo ya nzambe te eza ni makambo pour que ba continuer bazala nde mitema na pour que peuple congolais azala bien servi et puis ba misala eya na mboka na biso Congo ba jeune kosala papa Mvutu fils yo botamaki bongo na année 80 les années 80 kokola na yo pour lelo vraiment kotala ba yaya ba jeune fille ba jeune garçon ba papa kutute ba koti ba komi kola information surtout mama politique net na film parce que à l'époque tant tout tanga ba député to ba bango boyete pour moi na député sera Mobutu au moins na balaba yo tambola ezaki rare maintenant nini et comment ko sala ke pour que peuple congolais abanda kola information kokota tina mozindo. Bon, merci.
eloko etinda biso tozalaka éveillé kolandaka baformation kolandelaka bakonzi kolandelaka makambo nyonso tu nga mona ezaka régime ya 18 ya président sortant Kabila Joseph Kabila tema asouffra biso trop vraiment nyokoli biso pe moi trop efongola population moto na mutako ma président na ndenge na ye donc comme otinda biso tolanda malgré pe tolandaka mais ça tolanda biso ka Daniel ata tolandeli yango eloko moko pena ezalaka eza nango te pour population to peuple aza une autorité te ana une autorité te ya kotelemela mokonzi to ya koloba pe to loba pena bayoka biso eza mwa pasi donc pona ngana monaka eza na ngara esprit kaka pendant tokoma makasi na ba recherche na kolandela makambo politique et dimina biso ko to force pour Kabila azalaki wana aza na manduki aza militaire mais alembaki pe peuple congolais parce que peuple congolais note pe pandi likolo ngana oyeba ba maya moto ba camion maya moto ba neko landa biso ba population pona nini tozo telemela ba makambo mais bon na ebité na ba moment au peuple azane suma kasa otelemela te atali kamo esala mi peuple comme neka lo mo zo tonga mo ya lembele do toloba na biso souté tango linga bo loba bo bimana tana balabala bo sala marche moko boye ba soda ya mboka na biso ba pesa ka population valeur te omona ba ko bana ko torturer bino ba bomana ba ndeko do po ba laksa non komiki motema mabe banina ko zokisa ko beta ko boma so tali ndeya mutakufi somo wana omona ozongisima donc kobanga wana na torture ba ma optia biso donc mboko yo biso peuple za msusu ne loko te pona nga vraiment kolandela otolandela ngo eloko te ata to sali to voter formalité ko voter ça nga formalité to voter kaka mais sinon te biso to voter na biso ça na biso ka formalité civique en tant que population to voter mais bango moko ti bazana ba programme na mayebi na bango neto abomba voter moto ozala ministre moto ozala député boy moto ozala boy donc calcul wana za pa na bango moko to continuer so ka ba recherche mais pona nga ko to na mona ko malamu to continuer so ba recherche ya makasi ya kokota mozina mambaki mbango to continuer so recherche ya kozongela kinkulu na biso to continuer so recherche ya koyeba nombre bakoko na biso boni bakufa non ke to banda ko continuer ba recherche ya mamba ba politique pour politique ya mboka na biso et comment on peut so ba déception totale. D'abord, la parti politique est comme un tribalisme. Ce qui monte à Nord Kivu a sali parti politique, yo monte à Congo central, à to côté, aux anneaux échantillon kuna, tourisme na tourisme. Ngana bani parti politique, il est l'autre son atteint ba parti politique on a quota. Ah, ndeko na ngato défendre pe ba parti politique mais susu, mais lelo mon tribalisme na ba parti politique. Ba parti politique ezana ba tribalisme na bo kabwanano omona bata este bana batu na nga este ba kontana bango donc biso parti politique ko ezaki au top pa na biso ezaki abako alias de bakongo yango ne ezaki pona bakongo loko basale fort ke ba boma abako ba parti politique mususu eya place penza ke makambo ekoma mabe makasi yango donc papa na nga côté wana pona nga vraiment mamu etambola malamu te. Merci papa, votre fils. Toko la différence entre gouvernement et régime papa Labiso Kabila fils et puis na premier mandat il y a son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Bon, na moment ndé na ko loba nzaba limbisa nga fufule membadi fufule membadi. Donc cela veut dire ezana temps wana. Ezana temps nanu na moni loko moko te na ondimelo na sonité. Nana mona nga eloko moko te spécial pour na tant Kabila to zayepe na ba pepere dango. Ozo comprendre? Ba avantage ya na opesa mana bato o ka bazana ba circuit wana. Ba biso to kenda tina ba tetela na ba siège pa peperde. Donc faut kumisa bango comme le roi tanga Mobutu wana o ba no kumisa nani donc soko bandi ko kumisa na mona vo même ba mettre na siège ya peperde na ba tetela wana. Ozomona ke secrétaire général Chadar azobima na motoka mais faut mona ba mettre ne bazo kumisa ko nguma mela mboko ka pamba waka giboye mais na bisa yo et créer problème ce ko nga eloko ana mona déranganga fort na bikte no ba parti politique yango te donc pona nga na minute oyo na kondima so na moni makambo masolo to yoka na tanga ba Mobutu ba papa na biso pour appeler so vivre na époque Mobutu. Ba moni pe makambo oyo Mobutu ana osala pa na bango. Ba moni pe Mobutu asali Mobutu atiki mambo ebele na bamboka. Mobutu atiki mambo ebele na bamboka. Mais ce ko ba konzo bazoya oyo ba otika nini? Ba otika nini to za na société ya population.
to bakisa noki to bana kotiaka motema ne loko moko ka mokonzi na tikaki yango ka to pakulango couleur yango to bongisi te biso to na ko créer ba place belé na netongami te na salamité de photo sala o kikata njila jili pour sa pamba ba zamba ba matiso o mekika okene ko so bato ba okelela banda ko vana so akebeta ka ngari kuna o place a moto mais place a moto wana est-ce que bato ba ko vanda ngote est-ce que boko bongisa ba place te comme ba centre moko bo bato ba no ko vanda donc développement na mboka ezate au moins ta gouverneur de la ville akoko créer te donc moto c'est la intérieur libumune bana na ye donc il banete que population aotika mandat ye moko pe aotika la citoyen congolais donc il banete que nina ko bongisa la population ndeko nanga ata régime eleka ya kala ya Kabila nana mona eloko te na mona nanga pe eloko te spécial pour ça na mona eloko na part nanga na oloba yango bon na premier mandat ya président Fachi bon oya liboso to yebike ezalaki mandat moko boye epesamaki na kati na président Joseph Kabila donc asali mandat moko boye ezalaki bloqué pour ezali ba corps moko boye ba mibale mais mandat oyo siko eza ya ye moko deuxième mandat na ye moko donc asengi biso bana chango ke bo pesa nga chance bo voter nga tala muta ko sauter chango ba voter président Fachi na ninga ko sakanate mais ane wana kuneza ka failo mais anoyo muta ko sayote nzamba zoka nga président Félix a voté na chango na ninga sengeka bana chango siko tozo tala peti tozo tala to bana mikete tozo tala mais na moment oyo nanu na moni ngasko na bandiko tangele siko na mandat oyo total non 5 ans oyo eloko nini akosala gouvernement babimisi on mon équipe ata mindele ba ko recruter ba jeune talent moi jeune talent na bagage na moi makasi d'irance ba tie na quatre équipe alosama belé l'entraînement mais so équipe ba mo sans ba vétéran na ba jeune talent donc bo bebi sa talent ya ba jeune donc pour na ngai na bana okanta surprise me ko sala ke na kata gouvernement ba ko bimisa bato presque ebele ba jeune oyo ba sala nanu te ba sala nanu ata ba ko yiba mi fa ba tira bango loi moko boy oyo ezali ke moment na bango ba sentir pena ke ebebeli bango parce que chef pesa wana kuna olandela bango ah papa chef eza nango mais mboko corruption si la te mboka oyo corruption c'est eloko liboso to kolonga oyo eza corruption po ezala moto mosusu ayebika sali ne mabe mana mbongo na ebele ana mbongo ebele mbongo na epe sombi pe bato pe apesi pe ba jeep pe apesi pe bato ba mbongo ba bomi na ngo dossier so to landika ba élection eleki na ba parlement pa pesa mama mbongo nde lobby mbongo nde lobby po bato ba président assemblée po bato baza mbongo nde lobby po ba bimisa gouverner ba misu ba jeep asika papa nanga donc totika maintenant pas ça sangue senga papa papa fils tiko sexanga vraiment maintenant est-ce que ça va payer mon suspect de mon abongo na gouvernement et si papa fils exemple papa fils azaki ministre à sport et papa fils a longu ministre à sport fallait que AP ma to père retraite na et papa fils bati a longu na sport ayana kitue bon na bamboka musweza na ngote mais pas na biso to na Congo toi na Congo mais Congo peut biso to za songo ya C français songo tu na Congo ya Congo ya kawana pene ya kimbangu donc Congo wana pene ya kimbangu do kapenza wana donc na Congo na songo eza nango eza nango ekozala nango eza na likambo wakamwa te ministre oti na défense biso nyoto tout un tolo ba pesi président Jean-Pierre Bemba nini place à ministre de défense esili ndeko nanga nzamba zo kanga tanga za ene sengo fort pona yebi moto wana aza nyama netumba mais total boye na défense boye moto balongole mbala moko ayeko koma na transport boya transport ayi na défense donc na eza nango na Congo eza nango eza nango ndeti nga pe lelo na ko fanda pe boye pa batalinga ka boye pa ba pesinga mbamo na nini na énergie papa fils a comme une énergie donc normal maintenant ba jeune belé bazaza ba sisi ba classe ba docteur bazali et mais toujours mon kaka ba jeune vraiment bazo vanda kaka ndengwana ne kaka papa fils otukoloba et peuple congolais ayeba kike bato yo basali déjà ba kovandisa bango bazwa bato peuple congolais susi na bango zaki ndengwana kozwa mutu o nana salite aya ndenge papa fils otukoloba ata ayibi mais tout mon kaka
elongi ya sika mais la nini mankaka ba jeune basala pena na gouvernement batonda pena et tout le lokola ba papa basalaka déjà bon likambo tuninga ba jeune so tali na ba parti politique na ba regroupement jeunesse ndeko nanga jeunesse nde base ya ba parti politique na ba regroupement la population ba jeunesse ya jeunesse mais bazo ba jeune ba branche bango na ba boulot moko boye ya grave pensate mais ba place a minene wana ya na ba kolo nango donc pona nga na mona akoto lokola ba papa wana fe bazonga na ba classe ba jeune batanga na bango te po to tangi ndengeni na mboka opozwa place moko boye bien peno pema ba otrier ka ndamu na mona na lisanga moko boye ndeti na gouvernement mona ba ngonyos mikolo bati bango na des jeunes de 3 mais t'as 16 papa moi 4 maman 5 maman ozomona mais ntoka ne ba jeune ba tangi des gens ba classe wana ba tangi développement technologie za développer classe ba papa na ba tanga ya kala wana batikala na classe à français ozomona mais lelo technologie za développer au monde un jeune garçon a vanissé informatique si quoi ça na kata biro makamno c'est na kata informatique mona tata na za moko ata informatique apamba yebité mais azaka na poste na po azwa bon siko yo jeune salaire o batindi okotinda place wala bana kolandila tatana okufi okufa do ba jeune bazawana tomona toyebaka te ezaka nini zwaka lokola surprise tomona ki tango élection esama na 2018 toyebaka ke président Kabila zotia nani Dauphin nani ma grande surprise boy tomoni moi elongi moka sika on est ça na gouvernement te président Félix Dauphin monsieur tebezaka Shadari kasi zaki nabite Dauphin zaki to anoyeba te nani mais ebanaki keza Shadar mais ce que tu es comme on attend ba élection l'équipe boye président Félix yene président mboka asala na ni na commune na nani ni député ni bon d'autres pays ça les moi bien population na sabi c'est to PC chance attaque moi na mboka mama malamu ekosala nini ekosalama bon to yebi peke avec pays pata que moi na mboka va si sa mandat akolinga ko polate aolinga sala ka fora sala loko moko boye pour petit kala pe histoire au sala yango mais ce que nini zangi en tant que yepe mokonzi ya mboka son excellence président Félix Tshisekedi Tshilombo azwa pe moyen ya ko travailler na ba jeune pe au nom ba salate et rigueur kaka confiance rigueur confiance IGF éveillé ezaka nango yo boyibi et comme na tour ya bino porte ko yiba batelango limite moi yiba ezate mais ce que ba jeune ba ozwa chance ko salate pona nini d'autres part biso mo peto mituna est-ce que zaka ki motema mabe est-ce que za po baza mayele te bo bekola makasi to komana na taka la ko tozana bekola makasi boite mais l'autre mo bekola makasi na katamboka na biso donc c'est que faut ba pesa ka pe jeunesse chance ya ko zoka pe ba poste minene wana au monde pena premier ministre pena ko ba ministre na mwana ya 81 mwana 80 mwana pena ya 90 expérience te mutazo expérience na musala expérience eka na musala ata musala nozo sala oyo obota memba moto banengo meta bandi ko sala ngo petit à petit zo mekola mais lelo expérience yango yé donc yangwana ba pesa ba jeune confiance ba travailler à pays ba travailler ba micro ba la dero il fallait za ba biloko moko boye avant gouverner banda déjà bozo leka déjà ezo loba maka bon senti bien que population zo déclarer beaucoup tapé ba jeune belé na kati ya pouvoir pe ba mon pe ministre pe que moi na moko boye moi jeune garçon moko boye azapeta mso na ba 25 ans 20 ans mais au monde n'atteint pas contre moi moko ka ba yokelema azape na chance à umela te au monde ka saka 6 mois balongolier mais ba tatana ka ba umelaka so ba tatana ba umelaka bongo bango tozo na de compte final okoza de compte final na ndako te de compte final bazela ngo na ndako musano silo zeli nanu ba préparer dossier na yo po ba bimisilo de compte final mais bango bazela ka de compte final kaka na musala kaka yo mwana ka so epusa na pembeni so bano telemela ye ben boya omoni ye boy éliminer ba jeune ba okufa yango mo na maka mosusu ezo zapena kitoko mingi te mboka na biso chacun a droit à la vie toza bato tout ça peut droit de l'homme chacun a droit à la vie donc monyo ça na pour ça droit à vivre tant tout ça na ndako tout na ba papa tout na ba maman tout na bana mais toi comme na tanga pouvoir monaka ba papa kana ba maman ka ba jeune ko pesate. Ok, merci. Donc, jeune copésate surtout dans le biso Congo, et président Mvutu fils Aoutikoba. D'accord, merci président avant que tokabana yo et tala pena caméra message ni ko lancer na ba ministre oyo batie na gouvernement ya mama na biso jeudi te tuluka. Te na gouvernement oyo eloka tokoloba
malo toza pe veiller nde to fongwa mikana makamba ba politique toze veiller biso mo ba IGF to landela ka bango biso mo ba IGF to landela bango parce que comment c'est possible mboka mobimba ezana bomengo ezana nyonso tout mais population ka toujours azana passe so passe na biso ezaka esengo na bango te cette fois-ci ce bango ba continuer on peut pas se faire là bango biso pe to mona pesengo pour ezana nous gênant mboko ba population mobimba lokola mayebo bo vandi ka bo 1000 personnes balongwe na mboka bakei États-Unis eza ba défaite mo na bamboka la sécurité okiba na nzala passe eleki na mboka papa yoke ba papa nso kala bazaika ba engagé na ba Onatra na ba compagnie moko mike enzo moi salaire ne moko ya moi moke est-ce que père wana za na makanza loka ke poto ba père na biso batika ok ba poto te pourquoi moi moke azo zwa ka boko la bana na ya vivre na c'est tout mais lelo jeunesse à Congo ba ko motiaka makanzi na kobima po ani souffrance eleki vraiment to sengi na ba konzi mboka avec beaucoup de respect que je vous dois. Donc, respect to pe sarabino population, et ça pour boza ba parents na biso boza ba boti, et zo senga bozala na mitema pe ya malamu, nde bozala na bana mina bandaku, boza pe mitema malamu na ba population. Population azo souffrir ma casse. Population azo souffrir, zo mona mutazo la takitoko, meli mwanzala. Tabila wa muso tozo la ya kitoko, mona kambo luliango boye, mais eza bilama moko zo soma na ba miracle. Omona mutu aboya ke azala salité na miso abat po ozana salité ozoka nzala ta face ne komaka lowa manyoko batie na mai papa donc biloko mosu na kata mboka oyo bakonzi ata biso to lobité bazana na motema malamu eza bato mosu bazana bakisi na bango mais kisi na bango ekomande bango bakabaka na bango bakaba pe esprit ya sacrifice te asali pa ofelna azosunga pe ofela lié pe ba ofele te mais soki bakonzi bozana mbongo po adi bolinga osunga population te so eza mbongo akisi eza na condition biso tokolia yango te po tokufa tondimi mbalo tolia mbongo wana tokufa po toana posa vie changer bato nyonso bazala malamu donc gouvernement oyo j'espère na temps oyo ezwi molai oyo nga nayebi ke bana obongisa makambo kitoko po Congo ezobonga nga nayebi vraiment ke Congo ezobonga po gouvernement umeli et puis première fois na kata mboka Congo tozwa premier ministre mwana mwasi mama donc nzungu eza na maboka mama Loka nzungu eza na maboka mama papa okokomande te parce que biloko yoko lia mama fo alamba yango siko mama na confiance mokonza mboka pesiye vraiment chaque ministre toko yeba bozoba na ye na musala tout ça na ta distraction te au ministre de culture ça musano malam au ministre défense ça musano malam au ministre énergie ça au tourisme ça musala na ndenge ya malamu. Donc, ce que ça malamu te IGF yango eza biso sko population eza wana te ya corruption te. Donc biso IGF a Congo population sikoyo to ape na posa biso peto bonga. Faut profiter comme mon avantage à mboka oyo na pouvoir ya président Félix Tshisekedi Tshilombo poza 100% mwana mboka. Faut to mona yango. To na posa to mona yango. Ba ila so ba aventure te. Baye so ba aventure te to na posa misala pene sala mama ka mpene changer circulation makambo changer to zonga na mo esengo moko boye mboka madola ke koma mata lokola nzeta kokotie zokola aka chaque jour ndenge zokola bozo koma makasi kata sko nzeta kokotia na batala yo moko omona souffrance omona dollar e mata lokola nguba papa ezo mata kaka eza mbongo ba étranger ba économie ba tabasimi mbongo mboka ba étranger un étranger ako konza mboka bato. Tout ce pays s'appelle population quand même avec respect autopsie na bakonza mboka banana numéro 1 président de la République premier ministre Mama Judith Tuluka na gouvernement na mobimba gouverneur Mbaloyo asala ba aventure te papa Daniel Bumba excellence que je salue à passant. OK merci azala pena gouverneur atambola landela ba bourgmestre alandela ba chef du quartier pour bango bato basala soni na ye bango bato basala soni na ye parce que ye azotala nde bango ba dépendre kuna na gouvernement na gouverneur siko bango wana siko bazosala babu aotala bango tatikila bango laisser aller omona chef d'avenue azwaneka bambonga mapangu ya babalabala ya banini et tout cela chef de quartier ndenge moko mais quartier na ye koka développer te faut basunga yipe ba bourgmestre ndenge moko kaka mbongo to boyi te mbongo eza na suka te to yakokuta ngo tokotika yango
boza pe mitema malambo otonga banda kwa kitoko okoza pe wana liboso nano ya quartier na yo moi propreté moko meme papa loemba basala ngo quand même moi prince moko moi kitoko apesa moi esthétique et ça la bien mbalo IGF a population za biso to landela bango kino na suka système alisu de kola lisu to kinde ka bongo papa pas eleki tato otikaka mandat ici le président Kabila 18 ans président Fachi bon 15 ans ou bien 20 ans papa biso to kona ba agini so biso soki to bongité bana biso to préparer avenir bango ne mais bango bana bango bazo bongaka bana mo préparer avenir na bango lelo bana mo bakitanga ba poto biso bana biso ba otanga awa na ba simandako awa ba classe malunga te mbongo peza pete ba bengani mais siko bango bana mo ba vie lobi ba nani ba ozaba konzi za bana mo to ozaba konzi bo siko bana biso ba bongisa en général papa za na injustice te maman pas za na injustice te bo sa pena makama malamu o eko sepesa population ça la pena ke amona pena ke te ba konzi ba sa nini ba kanis ezali kamba ko senga te ezali kamba conscience na binonde et ça la biso ko bana o senga te biso za vraie population to senga te bango mo bayebela babongisa po bameka kosunga quand même population et ça la bien mais noke ça la ke balingi ka koza motema makasi so bozaka motema makasi yango mona ba AVC zo ila ba kufa ba dans les villes kaboye pour ki motema mabe esunga motuté. D'accord. OK, merci beaucoup. Là c'était président Voutou-Fils na ndenge ya outi koloba popokaka ya gouvernement na biso ya sika 2024 na deuxième mandat ya excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis na chef du gouvernement maman na biso Judith Tuluka mama ya bana nzunga ma famille ngoyo lamba bana balia peuple congolais a sepela toka kozala bien makasi et puis okotika pe histoire ende to mona ba ministre kala kala batika papa Lumumba paix à son âme bata malamu barumela raté na mokili. Merci on se touche juste après. Merci. Donc voilà, bozaki pena tellement belé ya kolana bongo mission na bino ya micro baladeur ya mokola lelo pour na kolobela waka makambo ya gouvernement ya sikandanga uti ko bima 2024 na deuxième mandat ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis na chef de gouvernement mama ya bana mama Judith Tuluka boki ndenge population congolais ba uti ko peuple congolais ndenge ba uti ko loba IGF eza ba bongo na bango moko population. En tout cas, boyebela déjà, il faut que ça la nenge le robani pour que peuple congolais a la satisfait. To boyibo tonga ba immeuble na ba mbongo ya peuple to boyibo ça sonne nini na mbongo ya peuple mo to pe mbongo ya l'état. En tout cas, il faut que yebela la minute IGF comme balé ya population et puis na IGF kama bongo pas ya président na biso to ou bien Gilles Ngalita. En tout cas, ba internet na biso ya chaîne YouTube Yabiso podcast. En tout cas, bon continuer toujours à s'abonner et à partager, à liker, à appeler malam et surtout mingi ba commentaire na bino ha opena to lingara ça la bientôt ba pena que non otala rabiso bolanda rabiso ka ndeka to la vraiment partout dans le monde entier. En tout cas, c'est pena kitoko makasi et quand ma votre âme la serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 1414 ba mbote belé vraiment et pas ya moto asali que ngai na bino to kumuna sumo kwa lelo tata nzambe ayele mtapesa rapema et puis pourquoi pas aussi à saluer les trio d'enfer depuis Londres donc les trio d'enfer bon on est bien ba simi makambo et grand merci à vous sans oublier aussi à mon vieux Charlie Wayungo 001 depuis Canada ya Mama Coco Machantima Mama Laura Chou mère boss dans le but yonne mama mokonzi yonne mutosi masolo bo partager bo liker ko za pena bien makasi bo kinenge population ba uti ko aibi ba uti ko pesa mbela boyebela mambo masobele makambe bandi onga basenga na place boye basenga na place boye yebela poste aneza pona ko servir mboka et non pona ko servir libenga na yo to pena famille na yo e ko zala pena malamu te IGF comme mibale population bango ba biba ko landela likambo yo ba ko tika ngo te tina suka so bo sa pena mambo kitoko e ko zala pena bien makasi. Merci, on se trouve à la prochaine numéro bye. Kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa